Babola Babola bola mukae Emission na bino elingie banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa Lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci Nani Bozo Yambabiso Nakati Yaba Salon Nabino. Autre Lobaka, Mondial Télévision, émission Babola. Eza esika ya kosala politique te. Ezali esika moto azana likamba koloba et surtout na côté social aye alobi batu bayoki bakonzi balandi soki suite kozala se malam soki suite eza TP malam. Bon mona ki dernièrement awa to yambaki na cadre ya ba catcheur to mona ki ba idingwe ba yawa to mona ki ba Frank Diongo, mais il semblerait que les gens de la fédération na bango qui ont nommé Moutou, même si on a catcheur. Il y a un qui bango pendant 1 heure du temps. Pendant 1 heure du temps, bon, bien sûr, bango de Bayaki Diboso. Les autres vont recevoir l'autre son de cloche. Puis c'est bon, bango balobaki mingi, mais baninga balobaki te. Mais par exemple, le président bango comme on a eu débat baza baba. Il y a un peu à 5 ans, jamais. Président Debaba, bonsoir. Bonsoir. Debaba wana ya sobriqué, olingio kwesa Debaba ya chanteur et outine nini président. Non, ezali Debaba ezali prénom, utabomwana utabotama Debaba ezali na Swahili de papa, c'est comme papa, voilà. Ah, on peut se présenter au bureau ça qu'on a comme on a eu ezali Mulumba Chambui Debaba Anga. Nazali président fédération congolaise ya catch, na kati ya RDC. O se noma yo moko président ou bien bozana mikanda ou bien ezaka biloko ko bambaka ne babambaka. Puis tout le monde qui moninga na yo edinga comme magistrat. Est-ce que ezali fédération ezali reconnue na ministère na biso expliquer dans ba téléspectateurs na biso makamango ezaneni ezali fédération reconnue na ba institution ya mboka oyo comité ezalaki mise en place par arrêté ministériel ya excellence Banza Mukalai Sungo boyebi bien ministre na biso ya sport RP ya mutu azwaki arrêté wana kuchangai na mutu ya fédération comme président en exercice Ngai Debaba Mulumba. Adjoint na papa Debaba. Adjoint nazali na 6 adjoints. Adjoint à l'Andinga directement ezali Aruna Mampasi. Deuxième vice-président ezali colonel Elvis. Troisième vice-président ezali Frank Diongo. Quatrième vice-président ezali José Kanda. 5e vice-président ezali Dr Omanga Koloyolo médical. 6e vice-président ezali Petit Abdul Kachero Aebana Penamboko.
ministre ya sport yo moko ti koloba wana kanisi azwaki décision moko tobetelaki maboko dans l'espoir que bokomatisa catch, mais malheureusement tozomona ke boza kokitisa nde catch ekomi boza koyokana te eloko nini esali ke boza koyokana te? Ezali incompréhension kouta na bato bayebi catch te oyo baye na kati ya comité lokola ba parvenir bolimbisa terme parce qu'il fallait qu'on sauve catch bayaki na bango croyant que bako apporter quelque chose na catch. Malheureusement apport moko ezali te des difficultés toza na ngo lelo. Président de Baba balobaki par la biso le poisson pourri par la tête des bandeli ya pourrissement ya poisson et bandaka na mutu, mais yon doza président yon doza tête des asko ya ko bien non incompréhension ya baninga baza ba professionnel te ou je ne sais pas quel mot employé ça sikoyo, mais yo président nini ne comme yo puis yon doza président et ya le ba président incontesté. Nayoki naza awa pona ko répondre ko yanola na oyo bango balobaki, c'est pourquoi na lobina komawa nazali président incontesté te parce que moko taoki kolobake na lungwa tona tikala bachaki biso na ministre avec une mission précise, c'est-à-dire tozonga pona komatisa niveau ya catch ko installer ba ligue ko contrôler ko recenser pe ko contrôler ba entente ba association na ba club. Après installation to procéder na championnat, après championnat to salanini assemblée élective pour na nommer ko élire pardon batu oyo bagoya ko remplacer na lingina yebisayo en passant que nulle part au monde Zolanda na niveau international pour na balle jamais bagoya ko cha ba dirigeant par nomination. Donc contesté makambo yo na banza mukala isungu asalaki donc okanisa asalaki yango mabe asalaki yango malamu achaki biso poto organiser catch baye bakoya lobby bazala ba oyo bakouta na élection parce qu'il y avait un vide, il y avait pas quelque chose, il y avait un vide. Toebi comité fédéral o ezalaki mobulo ezalaki, ça fait plus de 11 ans que tozali ko vivre on dirait nyama na kati ya zamba na faute ya na faute ya bao babanda okamba edingo ya zolo baza champion du Congo. Ça fait combien d'années depuis mbula nini oya zwaki ceinture na ewa ceinture les arts depuis mbula nini? Alors tofandi ministre amoni qu'il faut qu'on réorganise a Tchebiso. Je souligne que tozalaki na mission misato ya liboso ko installer ba ligue ya mi balé to installaki ya mi balé ko organiser championnat ya misato installer ko convoquer assemblée élective pour na ko élire comité ya sika oyo e ko ya ko remplacer biso nde mission tozalaki na yango na mission wana to bandi c'était bien au début tozokende to sali installation ya ba ligue to sinisi installation ya ba ligue to comme na phase ya ko préparer championnat wana deuxième phase. Bien sûr na phase ya installation ya ba ligue tozalaki pe na tango ya ko légiférer ba texte oyo ko régir biso to sala ki statut to sali règlement d'ordre intérieur to sali F92 to banda ko zela ko acquérir personnalité juridique pour la fédération. Pourquoi? Parce que fédération ezali asber to comme na phase 1 esili phase ya mibale ezali organisation ya championnat. Pour na ko organiser championnat esengeli ko donner ton c'est-à-dire un lancement officiel yango oyo ebimisi sikoyo mobulu pour na incompréhension ya bato. Président de Baba na ndenge biso to yebeli na kati ya fédération na bino il y a 13 personnes oyo balobaka vous avez 26 13 ya côté na yo oyo babeyike bakatio basala na kisite et 13 ya oyo balobi basalaka na kisi kache na kisi. Expliquez biso na likambo. Catch ya kisi na ebi yango te. Na lingina souligner nanu ke
ngamoko naza ancien catcher edingo yana tango azolo bakombo ya débat ba ebelinga awate aebelinga na siège na ngai ya catch na Qatar alobi engagé yo engagé yo edingo engagé yo débat yana i catcher nanga débat parce que yeba gango te alaki catcher na tout va changer benga président Nathalie boye débat ba yeba bundate na bengani mais débat alaki catcher na tout na ya ba clair akoka ki sita kimaki a reconnaître yon lobby est-ce yo ça va edingo catch to dobi na cadre na cadre ya catch na lobaki l'autre fois bon peut-être on peut être malade au prononcer biloko mosusu sima nango revenir na raison au lobby yango te nazali ko loba boye na tikala koyeba sali entraînement ya edingo te na tikala koyeba yango te soki ezali aya kopesa adresse ke de baba tubanda ko s'entraîner na yo na salle boye pona ko informer yo na ye na kin na 84 odi wapi na Katanga tango na ye na 84 ngai mutu nazalaki champion en titre ya Katanga na catch edingo eveni à Lubumbashi to jouaki na bango na bamponche Samson na stade Kibasa Maliba alors que Dingo a zui Mutambalendo Kibaye na ye na Kinshasa. Moi j'attendais les résultats examen d'état na ye na Kinshasa. Salle nanga liboso ko s'entraîner ezana Athénée de la Gombe et pas Mbouya Samson les Camerounais de place. Moi je m'entraînais en dehors ya salle wana ngai na ke ko zwa club ya pauvre Botamba Hercule club SND na Yolo na sala kuna ti na ndenge na tika catch na komo sala makambo mosusu edingo sikoyo ya koyebisa ngai awa sale nini ongana eto s'entraîner. D'abord ce qu'il fait, moi je dis c'est pas du catch. Na koki ko s'entraîner na esika mon côté. Ok, on conteste quand même awa na kati ya na Kinshasa ke edingo azali parmi bato babandaki catch. Asala kombo, asala kom nazomina loba. Asala kombo na biloko ekokana na catch. Na catch te. Yango na tako loba. Aloba za ya sikoyo aya koloba wa apesa ta kombo ba prise mibale ya catch. Oyo ya yebi. Tout le monde a carreau quand même. Vous allez la image archive Zali, vous avez un combat moko edingwe, Tolanda, tout le monde a clé à basali prise boé ou bien clé boé topesi ango combo. Ah, toujours le bas, toujours la Gisango. Voilà, après ça. Le combat edingwe quand même, même Tasali catch, combo ya catch makasi de pour tango na binoté na lobike edingwe azali na club boy entraînant ngaité. Na tikala kosala na entraînement place mon côté, j'ai connu Edingo comme mon adversaire, que ça soit à Lubumbashi il m'a connu, que ça soit ici à Kinshasa. Na beta moninga. Hein? Na beta moninga. A Betama, ngape na Betama. Ah. Dans ma vie de catcheur, j'ai connu des défaites comme des victoires. D'accord. Likambo dozoli likambo ya catch ya Kisi na catch ya Kisi. Catch ya Kisi, ngai na ebité. Ndeko za otia président mal à l'aise. On peut faire biso ba image wana te image te ça référence ya sur place au bela ba kamba kacha ki c'est ça nazolo babo ite tika mona no nazali ko répondre ngai na banda ko sala catch texte ezalaki te tango to bando sana ba eding nazo betele maboko nazamo na classe na bandi ko sala lit ti na komi catcher akomi adversaire nanga nazo retraite na ticket ya zaka c'est normal tango na texte ezalaki te. Tout le monde est grand sportif, parce qu'il y a un parlement, basali loi sportive. Loi sportive, on a président de la République à promulguer en Namboko. On est bien en malam. Loi sportive, on a interdire pratique à nos solos. Bakaboni bino, papa de baba, 2 minutes. Bakaboni bino 13. 13 à côté, va représenter Nini. 13 à côté, va représenter Nini. 13 yangambo mosusu. Bazali ko représenter ba membre du comité fédéral tango to fandaki na bureau à secrétaire général au Quito pour na kosala élection balobaki teke o ezali abakisi o ezali balobaki to sala comité consensuel pour la fédération ya catch na comité wana to sala ki élection na kati kuna sur 10 personnes ngai na baninga na ngato zwaki 7 voix bango bazui 3 voix alors yango tozwa ki tete ya fédération secrétaire général au Quito muto organiser élection na bureau na ye délégation à 5 personnes côté na bango 5 personnes côté na biso curieusement
2 parmi Bango, ils ont voté pour nous. Voilà pourquoi je suis à la Bango banane. On tu connais 13. 13 ou un groupe à Franck. Groupe à Franck Diongo. On a dirigé. Balak une délégation à 5. Ngaïpe délégation à 5. 10 personnes. Balobi tout ça l'élection pour Nakocha. Et ça 13. Nalobi Jumukoloana c'était 10 personnes. Tango Toleki, Ngana comme président avec 7 sur 10, Bango na 3, Ndebaye Koloba, to composé sur le comité paritaire. Bango baya na 13, Bisope na 13. Yango to yaki na batu. Yango na tuni yo likamwana na zoti yango c'était Bango banani. Binope banani. Donc il y avait 2 camps. Sauf que lobi que Bango baye na 13, Bisoto ye na 13, ça veut dire que to banga koloba ngote que eza problème ya baoyo basaka na kisi bazali, baoyo basaka na kisi te bazali. Incompréhension moko ekoki kokota wana. J'aimerais que tous à la claire. Tant le gouvernement a signé par le trichement, il y a ministre Banza, alobaki teke bokende 13 basala na kisi, 13 basala pam. Alobaki je mets en place un comité fédéral pour organiser le catch. Et ce comité fédéral est dirigé par le président Debaba, un point, un trait. Merci, président. Pas tout de suite à penser qu'on est ici, qu'on est parce que Bango Bandimi, Balumi, que Bango, Basalaka, Kacho, Balobaka, Kisi, Binonde, Bosalaka, Kacho, Zarana, Kisi, mais on ne va pas passer la bonne année là-dessus. Qui n'a Bango Bolingi, Kosala, Kacha, Kisi, Bisoto, Ebiangote, Mibeko, Ebiangote, Bosa, la Ligue, Nabino, Nakatia, Kinshasa. C'est reconnu, Nakatia. Loi sportive, c'est reconnu dans le stadion, tout ça là qui, c'est reconnu, tout autorisé qui bango. Mais le problème c'est prendre la tête de la fédération, c'est ça. D'accord, président de Baba. Catch et Zali spectacle, n'est-ce pas? Je vous suis. Bon, ils ont sport, mais ils ont spectacle. Pour la simple et unique raison que dans les Jeux olympiques, au Basala catch, ils ont raté, mais ils ont rendu lutte. Après ça, vous transformez en un catch. Motosoga aye na ba kobini saka batu etc. pour le spectacle. Yo moni yango mabe iskani. Omoni ndengo fandi boy. Ozali na bakoko. Ozali na bana. Ozali na basemeki na ba. Imaginez-vous ba déshabiller gendre na yo boy. Devant yo na devant bakoko na yo. Réaction na yo ozalani. Parce qu'un catcheur azawana yo on kawindi bakoko na yo tokende kotala catch na ba caméra ane ba déjà déshabillé ozali wana. Quelle sera votre réaction? Kitoko na mutu na wana mais ngai nazana mutu moko bato nyonso bakoloba to bandi na respect que président na loba to pesa pe bani nyonso bazana sima to mais ngai nazana mutu moko oyo na yebi depuis longtemps ilunga police belge yo na moni azana pembeni na yo to ibaye na ye na to sali ba fikine et autres mais là donc on ndeko d'abord bonsoir. Loba comment makasi bonsoir. Mais papa police belge mais yo na mona ki ozo lancer ba cri wa on motakoi boni ozoni olobi ngo non ozo ka na zone lancer ba cri et donc ça ba ezali ki cité ezali mu pepe ezota na kati na ngai moko na tango mu pepe eza puissant okokoya soki eza puissant ekokani na nini tokokoya te okoloba ngo ndekakisi yo ozo wana police belge omoni na prononcer comme on bien inonga police belge yo soko lancer cri okanisi mino okikokwesanga yo ou bien eza spectacle soki okoki na to na yo ezokokana na cri na charge naza nango te okoya te mais soki eza moke okoyi na yo. D'accord, président nakati baninga mpe baza impatient na kozongela yo ndeko o se présenter. Ouais, bonsoir à les téléspectateurs, nous sommes chez nous dans partout le monde. Nazan le gouverneur Yasser Arafat Kababa Dada, champion de catch de Kinshasa. Fin de faire besoin champion boni champion de catch à Kinshasa Azam Moko. Où il y a 2000 personnes à gouverneur à ville. Na vous préférez ordinateur au tiango pembeni Simba ceinture na yo. Ouais. L'accès ceinture na yo. Ceinture yango champion à catch à Kinshasa. 2011. Le 4 juin 2011 dans Grand Hôtel, image ça.
2011 style le muta komona na mona akobunda nanga mona na te na ko profiter pe na zongi sela yo yango soki bazwa na bango bazwa parce que bitumbeza susute to comprendre que catch ça passe pas ko yiko yate président Nabino de Baba ouais président de fédération ya fédération de tous les catcheurs on a le bagage côté wana muto wa contester ça la paix pour que ezali mukandeza d'accord mais président balobi oyo yiba ceinture ya edingwe osala nango publicité pana bato bakomela yo mais naza komona ceinture mosusu ezali awa mais ceinture wana bati yango oti yango en jeu combien de fois ceinture oyo eza ya ligue eza ya dikongo te na dikongo etikala kozala na ceinture te soki ezali ayela bino yango etikala kozala te azwaka yango na 10 zaire pdg tika toyide makambo omoni lisolo ya kachi biso vi na biso ezalaka kachi toliaka na kachi totangisaka bana na kachi tona babulo mosusu te Franck Diongo a dit qu'il y a des ordres. Il est ministre sportif. Il y a des ordres de la fédération. Il est le seul. Ce n'est pas dit que tous les présidents, espace présidentiel, qui va contester. Il est le seul. Azor a une base électorale. Parce que Azar est impuissant pour voter. Azar impuissant, il n'a pas une base. Il n'a pas une base pour faire ça une fois. Pour bref, tant que la ville a dit ça, mon bimba. Autant mon bureau, il y a parti, il y a été là dans le point où on va parler d'enseignement. A profiter dans le groupe Banganga ou Bakenda Kapanaye, a sur la image là le groupe parti comme quoi il a des membres. Pour preuve, en 2006, Bafonda été. En 2011, grâce à Monier Tshisekedi, nous avons eu chance à vous aller dans le Parlement. Pour la révision en 2016, vous votez parce que les combattants sur l'IDPS va comprendre que Azam Moutou a l'andagin de l'art. Ah, attention, c'est la émission et politique. Je vous expliquer parce qu'il y a qui honorable Naye. Je vous expliquer en tant que Franck Diongo. Vous comprenez? Le minute de la zone, premièrement, lancé message de la présidente de l'Assemblée nationale. Ce qui est code de conduite des Alaka. C'est un gars qui ne mérite même pas être dans notre hémicycle. À son mérité, il faut faire l'image député pendant le mot Chéa à Bunda. À ça, ma à Bunda. On n'a pas de non violence. Dans les stades ministre organisation wana ya bango ekosalema te mpo tokokende lokola biso osala baentraînement ofele tokobunda na bango kuna biso bakadre tokanganga te balobaki akointimide bato tozokondamne ministre te parce que gouverner c'est prévoir. Il a raison de prendre cette décision-là, cette position-là. Azaki n'a raison naïe. Mais tu l'as dit, Franck Diongo a dit qu'il a cotisé dans un franc de la fédération. Et il ne représente rien. Plus de 70 ans, amorti par le poids de l'âge. Ceux qui vont passer l'examen, ils vont dans 88 maladies. Papa, le monde est en train d'évoluer. Vous comprenez? L'objet qui te comprendra qui catch pas l'ignorance qui est qui bongo. Les lois bino papa na biso intellectuel pour comprendre les camsus. Aux intellectuels, aux chercheurs, archivistes mounene. Ça les langues recherche à côté sur les catch ça rapport ni le fétiche. Donc comment avant d'agir de la présidence. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on a eu bien? Est-ce que c'est bien? Papa les mali officiellement te pression céder à catch. Osala jour na mona bité la liste ba combat na yazo bunda na kota le groupe bilamba mais souka nango et comme place no tche mosaïque merci beaucoup mosaïque pourquoi te pression parce que c'est des simbelanga combat na kene kana écran na pression officiellement le tchaka kachiwana on mona siko différence la base sportive est là et le bomi de baba izanini c'est parce que il est là pour faire respecter la loi biso constitution na biso ezali loi sportive l'article 79 et lobby pratique fétichiste et ça prohibé. Cette loi-là a été évoquée dans l'Assemblée nationale par Franck Diongo Fandaka. Si bien que l'Assemblée a fait un projet de loi, il est là seulement sur la contester, ils sont les premiers. À côté de Baba. À côté de Baba. À côté de beaucoup de vrai Baba. À côté, sont les élèves qui sont dans l'Assemblée. Et ça dit, ok, on ne pas la bango. Peut-être que mon un député, soi-disant député, loi ou une institution là. Mais Azam Moutalibo soit côté de la loi Wana. C'est de l'ordre s'il vous plaît. Tobaki un jour t'es. Tu finis mon toudé. Ok, on dit un député. Mais mon temps pour la liberté de la tata n'a pas naïe. Qui sont pour la tombola qui.
mais comme la libanda azoti na bato sala kisi na kata loya bekisa ki comment monopoliser parole de papa oyo olobi boni kwa ndikambe eloko toloba bakama makasi papa Molière na yebike oyambaki ba comédien wana wakati ba comédien nga okona nani ka liboso na beta rasta pina sima na obeta ngo mais bato so tanga kombo akobeta rasta après na sima ngana ko mimi 2 secondes na beta rasta pina obeta ngo so ko tete ngona liboso ai so ke kei po so tozo na makambo yo mon football ezaki na mbongo tete ba tuyo ba beti papa mais quand même tous là de bonne foi et de mauvaise foi te baninga wana pe baza ba catcher to mon même mana moi ça zaki na kati boko contester te bolobi kaka wenge el Paris nde bayebi catcher BCD bayebi catcher to boyite eloko na biso kwa Molière baninga mso aza kuna mo ba elima mana mbazali mais ba kekuna ni ignorance bazona na kombo ya muntu azapela mbongo te bazona na kombo ya muntu pour les mso na ngi mashana mo lima ba député akosala solo lelo ni ndenge de ronto ça va donc madame moninga mosusu na bato ba accompagner président de Baba to reçu sana de président de Baba to tika pe na numba ninga pe ba bibiso ya bango puis la moni question ki bango pe makasi papa moni papa Molière merci pour la parole problème ya lewa tout il est la honneur ya catch puisque neto telemi boye nanga mo maloba nazana no liter de base ya formation. Pour répondre à la question, nous voyons que catch est allé spectacle, catch est sport. Est-il que moi, dans l'Ibosso, dans le sport, non, c'est-à-dire moi, dans l'Ibosso, est allé lit. Lit, il y a moi, dans amateur, il y a moi, dans les Jeux Olympiques. Alors, catch est comme un cap moko purement professionnel. Si on tali même dans les Jeux Olympiques, ou la discipline, ils sont professionnels, ils ont raté. Alors, il y a des gens qui ont fait la aboué, na botala net vie et dimona na mwana matete. Viens na mwana matete. Aza matete. Il fallait tant que ngana za pe simalae. Mais surtout za simalae za po. Quartier tomba. Te yaza li mwana ya anunga, mais afuta la kotama matete kuna na vitamine D. Donc na juste na simama matete na donc côté na kutu référence na. Pour mes amis, pour mes ali viens na faux coaching. Quand on est dans l'école primaire, j'ai regardé ce vieux-là dans l'écran. Lélo, on a 50 des années. On a espace à 40, on a 50. Est-ce que le vieux-là a la force au bout? Il y a un adage français qui dit quand l'âge augmente, la force diminue. Na poto to mona Ric Flair, Alagina Batunae, Babela évolution, Pano Couvrier, Soukanango, via l'Embiatiki. Il compte toi et champion du monde. Aujourd'hui, vous conseillez que Edingue a dit à Gaï. C'est-à-dire que si son avez conseillé, n'a pas sa vie, son vieux là, n'a pas vu, n'a pas catch, son organisation peut menacer tout le monde qui a vu monter avec la bisou. Or, il y a encore ça les années. Va dispenser. Encore pour la nata permis le président de Baba, le président de Gars, Azanata conseiller. Sera le bienvenu. Comme on a eu pesé caca. Basa le gars, ça n'est pas comment on a fait comment il est moko ya muke. Na liga rapidement nano, caméra aux autres matins, ça n'a gros plan à Bandiko Bayawa. Moto na moto a se présenté, tout banda partir à gauche, papa aussi se présenté. Le gars comment Makas. Moi je m'appelle au nom de Ibrahim, Maître Ibrahim. Maître Ibrahim. Ok, papa. Comme on a un souci, entraîneur. Boutarassima. Oui, on a eu Odilio, président, il y a vice-président 4 clubs étoiles et puis président, il y a 10 clubs 8 clubs Delta Fox, dans la commune d'Ingénieur. Merci beaucoup. Bouta. Maître John, officiel arbitre international à la Kachet. Maître John, il a négocié à tout casser. Ok, Maître John. Maître John, officiel arbitre, professeur à la Kachet. Boutazana Sima, Maître Nzambo, entraîneur. Problème des athlètes. Ouais, le gouverneur de la ville, Arafat Kababa Dada, champion de Kinshasa, challenger favori à Interpol Malebo, fondateur de Catch Club, force de frappe de Kingabo. Bon, monsieur le gouverneur, bon, qui il y a un gouverneur, il y a un politicien, un gouverneur, il y a catch. Assez comprenant, il y a un polémique et quota sauté.
kitoko merci buta moto ouais ngai trinita mokonzi one man show mutana fongola Kinshasa oza cacher ouais mbuta za na nsima ouais ngai président Japa na mwana nzambe président ICCAC union des quartiers congolais qui au changement tozongeli yo nga Jeff Moussayaka, je suis reconnu plus au nom de Arc-en-Ciel, capitaine à grand club où ils ont l'unité de mesures à vue de recherche, depuis là, capitaine de l'équipe nationale à Gachi. Équipe nationale à Gachi, Zali? Oui, des hommes de la bango, il y a des dirigeants talibans, ils sont athlètes, ils sont athlètes. Sur le long, ils sont tous belé boué, tu es soutenir, nous tous, à l'eau, la Gachi, la ghetto, à comme ça, on a gros plan. Moutaloutou? Officiel est reconnu. Il y a RDC, il y a Congo, Chikose. Merci beaucoup. Nassimana Chapeau. Maître Braddock. Maître Braddock, catcher. Catcher. Mbouta, à tout casser. Maître Chez Méchant. Entraîneur Catch Club Bel Espoir. Entraîneur Lead Club Bel Espoir. Merci. Merci au Kozo Lisango. Moutamoto. Mon maître Kaosé, na catcher. Na garde de Vanimani Simonia. De voisins à chapeau à rouge. Petit Zéphie, le meneur du Ling. Donc, capitaine, il y a Club Catch Zengaman. Mbouta, tout ce qui c'est pas nayo. Naï Cap Ninja. Catcher à Catch Club Étoile. Président de Baba, et là, le moment avant de continuer. Nana, Tobosani, Maître Kouzi le Boko. Les vrais Kourias, il y a Congo Mobile. Kitoko. Oui. Nga Bouba, le connard du ring. Le connard? Le connard du ring. Qui a dit? Président de Gamanango, vous faites quand même, on est rappelé, il faut souvenir Mingi. Il nous a défié à comment? Est-ce qu'il y a Zali? Lubola Zefia. Lubola Zefia Zali na Poto, Azana France. Lubola Zefia Nozoyoka, Yende Aibi histoire yanga ya catch. Lubola Zefi, vieux bien ça l'assemblant. Katuba premier, Katuba deux, Lubola za mwana Belair. Naza Katuba premier, na botama na Katuba premier. Yamona zolo ba Joza Lubumbashi, Lubola Zefi, bien mwana Belair, abandola catch na paroisse Christ Roi, Christ Sauveur pardon. Na quartier Belair. Donc tango yazo sala babiso tozomela bakomemela bango équipement na salle biso toboko amina jekamine équipement ya ofele salle ya ofele donc tokola bien fufu ya ofele donc ya ofele ko tobango ba pesa carte buke ko zwa basaka ba fufu na ba misuni biloko nyonso mais nazo lo bazefi wana soka kuki koyoka kacho ezawa akuko micha mbele ya kufi kacho ya tika oya la kisa soka yoki lelo bazolo bana Edi wana tolikozo basakona tokotisa sikoza na kati ya terrain na songi.com mutamutu ozwaki $20,000 euti na Katanga oyawa pana ke okamata okorrompre bato wana lokolo za mutu katuba premier yo katuba nini toilette ndio kule kwetu mwe mzari toka sasa nataka kubeba watu hao wapeleke kote ukatanga oligomema championnat oligomema fédération na Katanga puisque baliesa kio $20,000 na ndenge ndeko na biso edingwe alobaki na compte na yo biso na bango problème réalité bazala ndenge so bakache batambouchement batanini tona problème bango te mais débat ba a escroqué bango a dû $20,000 na Kananga mbongo wana ekei wapi kulutu ezosalanga pasi koyoka ba bêtise ya modèle wana parce que ozwaki $20,000 nalobi nazoyoka pasi nazwaki enka mutu te yango ezosalanga pasi kobanda batia biso le 8 janvier 2012 le 8 janvier 2012 toinstalla baligue oyebi prix ya billet kolongwa Kinshasa kokende Goma ezokute combien ozwi bato okei boinstalle bokofonde na hotel bozongi baligue nyonso toinstalla nana apesaki biso mbongo mutu te sikoyo lelo tobelekisi bakacher baye na Kinshasa balobi na mbongo nini na mbongo ya Debaba na mbongo ya président Debaba
président de Baba atie loboko na poche na ye lokola na sokoda Blaise Bula abimisaki mbongo totale esika nini mbongo ebimaki ya bamusicien na yango te nazoloba histoire ya catch ya baprésident ndenge toza baprésident ya catch tous les catcheurs oyo bayaki na Kinshasa ya Katanga délégation ya 3 personnes de Baba Mulumba nda asombaki babillet ya Mujimai bayaki 2 de Baba asombi babillet ya Kananga baye 2 plus officiel na bango de Baba mutu asombi billet ya Bakongo de Baba ya Kinshasa awa na Mujimai donc mbongo nyonso euti na poche ya de Baba esombi billet nazali na baréférence nyonso mpo nasombi babillet nyonso ya CA oyo amoniki apesaki de Baba 1 cas aya kolobake de Baba topesaki 20 000 ya kojustifie yango mutu moko apesaki 1 cas te nde loko ezosala bamosusu pasi bazokotize te balobi okombokaka baréunion te oyaka na bato na yo yango wana bango oza otia bango pembeni mpiso oyebike mbongo ezali na secteur na bino. Merci beaucoup. So balobi mbongo eza na secteur na biso ezoya lolemo kilo mpo balobake de Baba aza na mbongo na poche liste yango oyo depuis banoma biso année passée jusqu'à exécution ya makambo toosala totenir 17 réunions liste yango oyo bato oyo nyonso moni na ponte eza bato ya ka ya Frank pesa ba PV na ba signature na bango kama na pesa kana ete siko baya koloba awa ke deba bokosi oimitaki signature nanga deba bokosi nazalaki na réunion wana oimite signature nanga yango na utai koloba awa ke politique ezali na catch te batika komemela biso confusion politique na catch ya catch ezali a politique batika biso tosala masano na biso liste yango wana na pesio sur 17 réunions omoni kombo ya Frank eza wana kombo ya mibale to ya misatu tala ezali wana Frank Diongo azana combien participants 17 absence sur 17 réunions tala ba kombo na pointeza 13 personnes na bango ba assistaki na ba réunion ba PV ezali ba PV ezali po bato nyonso basinyaki makambo nyonso nazali kosala ezali na mutu na ngai te ezali décision ya comité fédéral to décider na niveau ya réunion tosala makambo boye ngai na exécuter papa na koyebisa yo ke mpo na koexécuter premier point totie commission wana ezalaki na bato ya ye président ya commission Flori secrétaire général mutu na ye secrétaire ya commission Kanda c'est qui Arthur secrétaire ya commission Mimi conseiller ya Frank Diongo mutu donc bazali basali que moi j'ai donné à qui commission na pesi bango mbongo président tokota za biso moni population ba jeune population ba matete balingo yeba makambo boloka ya man comité tolingo yeba penza sashikoyo eloko nini ezokabola bino organiser spectacle ministre ya sport akamati annulé yango yango na lobaki awa bamemeli biso confusion politique na kati ya catch eloko tozali toorganizaki 1 ezali championnat te ezali ouverture officielle ya saison sportive ebandaka ka championnat ebandaka na mars na ouverture ça peut se faire à n'importe quel moment yango biso tokonvokaki ouverture ya saison sportive tobengisi bakachere ya intérieur tokomelaki baprésident baligue batindeli biso bakachere ntango batindi bakachere na bango c'était pour que touvrir 1 prix ezalaki te 2 titre moko ezalaki te c'était l'ouverture mais représenté par baprovince oyo bakozala retenu mpona championnat du Congo soki elekaka chaque délégation elingi ezonga na mboka mais est-ce que balinga na bino boinvitaki bango il y a pas invité ngai nani alingaka invité nga naza membre ya fédération makambo nazosala toyokanaki biso nyonso nani akoinvite nga Frank soka ayaka na réunion mbela yebi makambo wana nayaka te 19ayaka te sikoyo koyebela makambo wana yango wana topesi yo eza na basignature ya bato bayaka yebisa ngai akoyeba makambo wana ndenge nini depuis batya ye papa oyebi prix ya papier duplicateur ezali soki 50 francs
Frank Diongo nano asomba yango te na kati ya fédération parce que ayaka ata aza libanda toza wana colonel Elvis tala ba présence na ye tala ba président mosusu baza wana tala ba présence na bango ezali wana ezali na reprofiter napesa colonel Elvis Mbote puis ceux qui veulent barater première promotion ya bana ya Molière azaki na kati mon colonel bonsoir esika ozali oui papa de baba omoni moto lokola ye tala d'abord ba charge aza nango mpona ville ya Kinshasa azoya na réunion ya fédération azo assister docteur Omanga il laisse c'est un professeur na campus docteur ya aéromédical aza koya na ba réunion Abdul aza donc sécurité au mbasep na maboko na bazo tout yo za dictateur monsieur de baba yo kamata kaka yo organisé yo bengisika bato ba yo kana yo ba yo baza na sima na yo mais côté mususu likunya ozo gra bango jaloux ya mwana benga na ndimi sikoyo na pesi yo liste ya présence yango oko kondanenga byo ko pesa nga raison siko baya ko loba ke liste wana ezali lokuta ba signature pe ezali ya ba liste ya ba réunion nyos baloba ke non au conseil de biso on signe ça devant tout le monde tozomeli kama ndeko na moni ayebi mpenza matière mingi amba toti ape kama mouvement loba nani mpenza na moni ozo kobeta maboko ndenge oyo omoni tolobi makambo oyo ezosala biso pasi komona moto lokola Frank Diongo na dernière minute ministre abenganaki na bureau. Ah bon? Oui, je vous dis, parce que c'est que le ministre a dit il y a bien que ça l'interview mususu malba mususu. Là c'est même la sincérité de la makambo azolo baye moko. Le ministre l'air rappelé encore na bureau na cabinet. Alobinga na lobima kamusu ko ba mususu. Allez sort fais ce que tu veux. Comprenez ça. Ministre Banza Mukala. Ministre Banza Mukala. On se met en comportement de la député pour élucider ce qu'il est en train de dire. Tant le ministre a lobby à sursoir makambo. Moi je n'avais pas compris pourquoi. Na kimi mbango pas ministre mais na yambi lettre na yo likambuni. A lobby na zui rapport moko eza malamu te pona bino. Ministre na lobby rapport et lobby ni ba lobby batu ba kufa et il y aurait effusion de sang. Mais oui déjà ba na ko bisayo moto pe abenga ki ministre na likamwana na ndimi na zaki na kati ya bato abenga ki ministre. Ba benga na ndenge ba Frank Diongo na ba idingo e Frank Diongo bike Frank s'il vous plaît moto abenga ki ministre ezali Frank Diongo abenga ki avec un numéro masqué parce que tant on a si pour expliquer ministre Alobi Frank m'avait appelé, attends je regarde son numéro, babenga ya wasika attends le numéro masqué ABC secrétaire général sur place appelle vite monsieur Frank aya babengi Frank. Est-ce que mon boulot de président de Baba il est kozala parce que biso to bangaki s'il vous plaît. Ok, Frank Diongo accueilli, abengi d'abord ministre na téléphone, Yemoko accueilli, vous savez que le ministre a signé la lettre. Frank Diongo a eu lettre. Lettre wana non encore numérotée ou indexée, lettre ebini. C'est Frank Diongo qui a pris cette lettre na niveau ya cabinet après signature na ministre. A komi nango ti d'abord à confondre. On est pas comme le directeur à loisir, pas comme le directeur à service et aux activités physiques. On est pas comme si on a vu lettre wana mbango akenango et pas le directeur à loisir. Après ça lui benga débat bazwa. Agent cabinet. Azui pe lettre monsieur akeko pesa Frank agent cabinet. Un facteur député agent cabinet. Un facteur on a compris que c'est lui. Agoni yobanete. Un député. Asali mtara. Alors nous nous sommes dit qu'est-ce que Azoluka? J'ai démontré devant le ministre que Frank Diongo n'a jamais traité un seul petit point au nom de la fédération dans la réunion. Frank Diongo a créé un trouble. Le ministre était fâché. Vous savez ce que le ministre a dit?
devant moi, devant la délégation, devant tout le monde au Bayaki, devant le secrétaire général, devant le directeur de loisirs. Il a rappelé Franck Diongo à l'ordre. Il a dit, honorable, ici vous êtes dans la famille sportive. Moi, j'ai pris mon arrêté en nommant M. Debaba comme président. Et vous, je vous ai nommé comme vice-président. Mon arrêté n'étant pas encore retiré, vous demeurez vice-président et c'est Debaba qui est le président de la fédération. En tant que tel, vous devez vous aligner et respecter le président. Arrêtez les Ali Kocha Debaba comme président. C'est lui le président. Debaba est président. Yozali vice-président. Bobima, secrétaire général, a assisté Bino pour organiser Bakomba Bino Malam. Allez faire cette déclaration dehors. Merci, Tolando Koma, na chers téléspectateurs, on a ici Lundi, président de Baba, na Bation Sobaye, na Simanaye, le roi Bolandaki, Franck Diongo, et na Bation Simanaye, mais Boye Baké, président fédération, ils allaient, monsieur de Baba, Oyo, Tozo Yambaye, Lelo, na Poko Oyo, président Totikali, na 5 minutes, 7 minutes, Topé Sapé, Bania Gama Courage, rapidement, côté Nabinoana, en 2-3 minutes, Bolobini. Et puis, là, président a son émission. Quand tu es à Bissot, Franck Diongo a dit que la Bissot désordre. Mais la monnaie, Franck Diongo. C'est lui le maire du groupe. À l'occasion de part à Mobutu, à l'occasion de part à Moussé, à l'occasion de part à Joseph Kabila, à l'occasion de part à Kabila, il cherche quoi? Il cherche quoi? Politique va maîtriser mon ami. Il dit que la Bissot m'a caché en Louba. Tu me dis que la Bissot cache n'a pas caché. Bon, je vois qu'il y a un ministère, bon, qu'il y a la culture et art. Donc il faut qu'on entende la tradition praticienne. Parce que la catch n'a pas catché. Bino, bon, nous avons dit que nous avons guérissé, nous avons mis ça là. Donc catch est une nature vous avez dit. Donc la catch n'a pas catché. Bon, papa, moi, le roman, n'est tout ça rapidement, c'est-à-dire quoi? Nous sommes tous à la catch mogo éducatif. Par nini abotinda mwana na yekula lit ou un jour au commandetti arc-en-ciel au bana bunda neti combat oyo la tsaki dernièrement dimanche na poto kutika mutaka kala uchaki musaidie comme prisonnier sikoyo eloko wana lokola Frank azali ko soutenir c'est-à-dire un jour akoma pe opposant à Massi Naye, a commis opposant à Bana Naye, a commis merci beaucoup. Motomoka lobité, mais na sepela ki loba ngamo na loba ki na ebani na ye depuis des années na nazaki grand fanatique na ye. Il a police belge. Il y a nos batatilles. Effectivement, nous avons un regret mingi. Et dit moi j'étais en 4e des humanités. Na betere maboko. Botana no ashina na boko. Na betere maboko. Na tu ya catch de kolo tatawana. Les autres to buni na betere maboko. C'est quand j'ai 58 ans. Moula mola 87 enfants. L'équipe en 2-3 mots de la fin. Yaliboso nazali ko remercier ondenge oyambinga na lingomba nanga poto pesa réponse bakacher nanga poto pesa réponse na mayema lekaki Yaliboso na kosenga na bakacher nyonso ya mboka o mobimba balinga sport na bango batika kolanda ba divergence o ezangatina na boso eloko moko parce que certainement boyi bisenga ke ba cameraman boza na ba image wana ya solo député Franck Diongo alongola ki bilamba to sana mo on a des images même matalani JC ya CCT TV dans l'entretemps interview oyo salaka biso nkoya na cabinet ministre ba Molière yiki ngala ndaka otro mais na ba vice fungwa maka
osale na bité osale na kinini kaka ba ki wana ya bango basalisaki émission na oyo baboyaki kolakisa yango bayebisoyobanisa sikoyo yango problème ezali boye c'est-à-dire Faki Diongo c'est le moment. Mais il n'est pas caché, donc on a c'est-à-dire quoi? Faki Diongo apparemment c'est forcément Azana moi belle mot quelque part. Ça n'a déjà alingi les deux groupes tobunga comme ça ba rebelle wana bakota alors likambwana il faut mukonza muka za na yele to ba ito soma amba politique papa so ba se to ba kama bo la exécutif no ba professionnel doza ba discipline président de baba na radio moni ba de service to komisi na biso na loba to pesa mot de la fin. Mot de la fin nazo senga ba kacher nyonso ya mboka ya biso ba vrai kacher ba plein ba o ba benga ni ke ba vrai kacher ba vrai yange ba fondé banane baza ba mobile na pesa mot de la fin nazo pesa mot ba yokana ba simana la main dans la main soki ba moni ke ngai nazali ko bebisa catch un jour ba ko regretter présence na ngai mais lelo en tant que kacher na lobi o azali kacher te atika ba kacher ba régler problème na bango o ya moni ki azali na comité fédéral aya na comité aya ko résoudre problème na ye na comité donc pour la kosukisa $20,000 o ya mona ki tango ba pesa ki yango aya na ba preuve bien tinga mukolo mbongo aya ko kangisa de baba po ale mbongo na ye esa lelo mo côté le siège na bineza wapi para ba téléspectateur na biso siège na biso eza na dimanche numéro 10 na dimanche numéro 10 mbele ya Frank Diongo il y a un enseignement esika ba fédération nyonso ezali eza wana omoni kulutu peut-être ata na so ozwi na cadre ya professionnel ya média na yo te oki kozwa ata na cadre ya na mongo okokuta na réunion wana oyebisi yeke bon zongela baleki kende osola na bango na cadre peut-être azoya na bavision politique akocrée eloko mosusu po ya luka gain de cause toza bapoliticien toza bapoliticien te tozali basportif politique etali biso te biso obe sport na biso nini catch azala na kimia soki aza na problème ya catch aya chef exécuteur monsieur Debaba na fédération na yo nakolobaka monsieur Debaba te président otomoko mpe akontesté te meme epa baninga wana merci beaucoup na ndenge makambo eleki na discipline nyonso batelespectateur na biso oyo bazolanda batondaki maloba na bino te j'espère que awa outi oloba otondisi bango na baquestion mingi bazali komituna merci beaucoup cher téléspectateur et eza à suivre biso tozozelasa sikoyo apana kata prochain combat ezali ba nazali kozela tokosala eloko moko te jusqu'à ce que son excellence akozwa lettre à lever mesure na ye kitoko merci beaucoup kosala eloko moko te tokozela ti mokolo akoloba mbon bosala sikoyo mosala na bino tozongeli kosala. Chers téléspectateurs, merci et bonsoir chez vous. Et de créer une juste société, notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant. Émission na bino elingi ebanda. Adamu na
iji. Iji, 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 tozanga ba papa iji. Iji, 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 tozanga ba papa iji. Iji, 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 tozanga ba mama iji. Iji, iji, iji. Ces bébés ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.